akende apema papa oyo bozali komona na seboye alali pongi te bondimela ngai azande ya kokufa oyo azalaka kotambola normal po azalaka na ye porteur kaka awa na wenze ya selembao babwakela ye maladi yango wana akoma kosieta pe bafami basundola ye kokamwa na motema pasi po leka tomona ye kada asieta aka azosenga bambongo bato bapese bambongo me lelo lobi na ayakofanda awa tomoni kaka moto avandi mwa mpe tobengani eza te po biso oteka tombola awa toya bolelo na ntongo toyokuta ye oyo akufi civique oyo tolingi suki komona bango na mbeteke te parce que bango nde baobebisa secteur ya mbeteke oyo toza na bana na biso bango misala na bango bayibaka biso banyorolaka biso donc bakende ka mosika bakende tona mposa komona bango ate na mbeteke toboto la population ezoleka na troso wana kosala te de 22h ti okoma minuit obe de 20h 21h oleka te mais bazokomona baninga ndenge bazokende mais mpona bango bamoni neti eza lokuta mais bakomona réalité nango sikoyo bacriminel bayaki coopérer côté oyo tangu bazalaki kozonga pe directement batire balle na poitrine tangu bana babimi mpo mema na dispensaire ya pembeni nde papa akati pe mananzela sécurité eleki makasi penza batia biso ta société na sekuna société ezalaka te ti bozo mata likolo koto boya kobenga basoda efeneme se salami soki ezalaki na société kuna na se nsumbe bangai bakanga bango kosumbele bakisi Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi deja na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Ce journal vous est offert par SK Mining pour l'intérêt général de la population congolaise. Bienvenue dans la nouvelle édition du magazine Kin Lactus. Ezali bongo présenté et pas ya moko ya ba étoile ya communication Irène Mwanza nazali na esengo makasi ya ko présenter yango Kinshasa Brazzaville pe mokili mumima na pesi bino mboti. Cette civile pe misusu bazalaki bongo porté disparu mokolo ya mercredi 12 janvier 2022 lors ya batak ya ba ADF na Beni na province ya Nord Kivu. Elisabeth Kumbi reportage. Ezalaki aux environs ya 10 heures que attaque moko esalemaki na Kisima Vutotolia oyo ezwami ya moins d'1 kilomètre ya route Beni Kasindi. Bipai wapi cette civile bazalaki tué pe misusu bazalaki porté disparu mokolo ya mercredi 12 janvier 2022 lors ya attaque ya ba ADF na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Na yango selon président ya nouvelle société civile ya secteur ya Rwenzori Mumbere Meleki a indiqué que ba civil oyo babomaki bango alarme blanche alors que babandaki kokende bilanga. Kasi porte-parole ya opération Sokola un Grand Nord, capitaine Anthony Mwalushai a confirmé qu'il attaque Oyo. Pe ayaki ko préciser que esalemaki na tangu Oyo ba FARDC na armée ougandaise bazalaki ko bombarder ba position rebelle na zamba ya Kilia Oyo ezwami kaka na région Oyo. A affirmé qu'il lisusu que ba FARDC bazalaki dépêché en renfort pour na ko poursuivre ennemi.
boyeba ke bilan oyo ezali provisoire po bato misusu bazali porté disparu. Kasi lelo vendredi 14 janvier 2022 kimia ezali observé na région alors que bahabitants misusu bazali ko se déplacer po na ko se mettre à l'abri na ba zone oyo ezali sécurisée. Commissariat provincial ya police nationale congolaise ya Kinshasa est déployé bongo ba policiers sur terrain pour na kolandela lelo vendredi likambu o etali contrôle ya ba mesures barrières. Général Silvano Kasongo asalaki rappel à l'ordre lobby jeudi 13 janvier 2022. Bipa Iwapi a constaté qu'il non-respect à ba mesures barrières à la ville province à Kinshasa, surtout na o etali port ya masque. Nango a annoncé qu'il déploiement ya ba éléments ya la police à travers ville province à Kinshasa. Lelo vendredi 14 janvier 2022 pour na ko faire respecter port ya bakashne. Kasi insistaki na o etali ba terrasse na ba bar oyo bazali ko respecter heure ya couvre-feu te. Boyeba que général Silvano Kasongo a promettre ya ko s'engager personnellement pour na respect ya couvre-feu pour na que à partir ya 23h ba activité nyonso et prendre fin. Nanga munabiso pe population to respecter ba gestes barrières afin ya ko réduire to ya contamination ya COVID-19 awa na RDC. Malgré nazwaki des vaccins inabeli yango esengeli kotosa mibeko oyo bakonzi batie mpona kobatela population bino bapanzi sango esengeli mopanza sango oyebisa bato aparti ya lobi polisi atelemi oyo makambo ya babare ebandi lelo me makambo ya kashine aparti ya lobi polisi akozala balabala. Honorable Marie-Kiet Mutinga azalaki bongo na Kananga pour na coinstaller comité fédéral des femmes ya parti des démocrates pour la bonne gouvernance. Bolanda élément o. Akendaki Kananga pour na ko sensibiliser pe ko mobiliser population pour na ko réserver accueil chaleureux na chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, boyeba que député provincial, deuxième vice-présidente ya parti des démocrates pour la bonne gouvernance, parti cher ya Modeste Mutinga, oyo azali bongo ministre ya affaires sociales, Marie-Kiet Mutinga bakisela e mwasi azanga lisumu, likolo nango motema malamu nde surnom na ye. A profiter pour na ko sensibiliser ba mama ya Kananga, koyebisa bango que ba postuler massivement na ba prochaines élections pour na ko occuper ba poste ya commandement na kati ya ba institution ya république. Ezalaki na kati ya cérémonie ya installation ya comité fédéral ya Ligue des femmes oyo ezalaki organisé na kati ya salle SIC na centre-ville. Honorable vice-présidente ya PDG Marie-Kiet Mutinga a pesi précision pour na koloba que na cadre ya redynamisation ya parti ya ngonde esali que akende Kananga pour na ko installer Ligue des femmes ya Kasai Central PDG pe lisusu Ligue PDG na niveau ya ville ya Kananga. Azalaki na esengo makasi kokutana na ba maman pe a comprendre que ba maman bazalaki très dynamique pe bazalaki prête ya ko postuler na ba élection au 2023 a encourager bango ba ko voter bandeko na bango basi po basi bazali ebele awa na République démocratique du Congo pe na niveau ya Kasai Central basi bazali ebele. Ami Tuni pona nini basi bazo se retrouver te na kati ya assemblée provinciale yango asengi bango ko voter basi lokola bango masolo oyo e bandi kitoko makasi pe yango e kosuka kitoko boete na $1900 ya pamba kimamba na agence de voyage Eric Travel kuna okozwa bongo bourse d'études na yo pona kotanga na mboka Chypre. Lelo na Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études bona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC ozali na mwana oyo azali diplômé
pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino. Agence de voyage Eric Travel ememeli bino babourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre na $1900 ya pamba. Oza mobimba na bourse d'études complète oyo badémarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na bauniversité ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études. Donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosaleli ba dépense nyonso ba démarche nyonso. Tosaleli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit. Famille d'accueil déjà tobanda yango kala. Tokoti siko na Chypre. Donc famille d'accueil eza mobimba toyambi à partir aéroport to loger yo makambo nyonso. Adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu. Tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin. Okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba poete Fulu moko ebotami na marché Gambela sur Kasavubu population ezali exposé na maladie. Jourdain Ndeko reportage. Likambu oyo ya bafulu awa na ville province ya Kinshasa toyebi te soki toloba yango ndenge nini. Awa tozali na commune ya Kasavubu na avenue Busu Jano. Fulu oyo bozali komona ya munene boye esalema yango moko te bondimela ngai. Selon ba information tozwaki sur place, ba coopérant batekaka awa balobi ke ezande batu ya OVD nde bayaka kotia yango. Balobake bazoya kolongola kasi ti lelo esali deja mikolo ebele ezalaka kaka awa. Yango ekoma kuampeshe circulation kaka ndenge bozali komona nzela ekoma muke na batu ya makolo bazoleka na difficulté. Ba coopérant bayebi lisusu te lolenge nini bakoki kotandela biloko na bango. Solo awa okondima te maladi pe ezozela bango. Aloba tomonaki bato ya OVD basele misala bango kuna bayobokela biso salika tokaseki baolongola po ezalaki prince nga na kola na komini oyo azalaki prince te bayi bayo olongola to babwaki banda batika ngo bafulu ute komi likolo posi nango tozokomprendre te ezalaka ye ermoboye baye balongole mais tout vraiment tomoni ke augmente lisusu makasi yango tozosenga vraiment na leta azwa vraiment mosala na ye vraiment en charge tala biso soki mosala bango eza te bakolongola fulu na bango batila biso tozokoka solo nango te solo nango esala biso bien te yakokufa maladi pamba alukela biso solution mpona fulu oyo parce que ils ont empêché biso toyoteka so malamu te tozopanda te te bakondition bien te donc basolo banini ezokangele biso na bamaladi. Vraiment bakondi ya mboka bourgmestre ya Kasavubu Pekin Bopeto bozali wapi boyebisa batu ya OVD baya kolongola fulu oyo po population nde ezali kosufrir makasi eza malamu ata mukete misala bobandaka malamu kasi bosilisaka te ezalaka nini yo pardon. SK Mining pour l'intérêt général de la population congolaise. Yabana Mboka. Papa moko akufi na croisement ya baveni Tamak Pengeba na commune ya Bumbu esalami bongo lelo na Tongo. Victor Jonathan Soukami azalaki wana pona compte ya magazine Kin Lactus. Akende ya pema. Papa oyo bozali komona na seboye alali pongi te bondimela ngai azande ya kokufa. Selon ba information tozwaki sur place balobi que
papa oyo avandaka kaka awa na wenze ya Bumbu croisement ya bavenu Tamak na Ngeba. Azalaka handicapé physique, c'est-à-dire ye asietaka na ye na mabele. Alekaka na wenze mobimba na kantine kosenga mbongo. Batu ya mawape bazangaka te lokola bayebi ye bapesaka ye mwa 500 na ba 1000 francs. Kasi balobi lisusu ke papa oyo azalaka kotambola normal po azalaka na ye porteur kaka awa na wenze ya Selembao. Babwakela ye maladi yango wana akoma kosieta pe ba famille basundola ye kokamwa na motema pasi. Kasi ba oyo bamonaki ye lobi na pokwa balobi ke akomaki déjà pâle, c'est-à-dire couleur ya poso na ye échangeaki pe azalaki ya kolemba-lemba. Ne na tongo ya lelo basutuki baye kokuta ye ebembe. Ne baye kobenga la police na service ya Croix-Rouge po basala constat. Papa leka tout le monde a ekada seta kazo senga bambongo watu bapese bambongo. Mais lelo lobi na ko fanda awa tout le monde va mutavandi mo peto bengani exacte bo so teka tomola awa. To ya bolelo na tongo to yokuta ye o akufi. Donc tembe ka to sela ba base de solution pour na ndeko to kufi. Ma sali pasi ni tala ndeko mobali ala nengo wana vraiment to éviter ce ba famille ba la pona kotika ndeko ko batina ba niveau boye akoma tina ko kufa. Po na sepete ndenge alali boye po bana basundula ye asetaka na mona kayika na bonte kaka asetaka bongo. Dans famille na rolo ba boye mutu nyonso as important na vie. Peut-être boko sundula mutu boye po asale loro mobo bokipa ete mutu bate ya yo bisi moni vieza bo azonga normal on comprendre. Bon ata mutu ayibi osala ye mabe pona kaka koyiba loka muki komela to boita soka melaka na ye mais iwe eliza na négligence o azalaki nango yango amemaki vina ye na ndenge wana. Esali pasi pe mawa komona ndeko ya mobali boye kokufa na ba condition boye eza malamu te. Ndeko na yo ata zandoki to moyibi to pe mutu ya milangwa ako changer te akotika la kaka ndeko na yo. Bino ba famille oyo bozalaka na système ya kosundola ka bandeko na bino boye bake eza malamu te tala sor ya muninga. Pasi Ce ayebeli azali porteur moyibi ne so pesi eloko kimina. Global Carpe Diem service ezali ko faciliter bino bona obtention ba visa yo mutu oluka ko voyager opportunité yango epesa melio. Bana ya Kinshasa, Lubumbashi, pe Congo Brazzaville, na masolo etali obtention, assistance, coaching, pe facilitation ya visa, tala Global Carpe Diem service bazali bien qualifié pe structuré na ba vacation internationale na oyo etali tourisme pe éducation. Bonne orientation ya ba démarche na bino. Orefaka kotanga na mikili ya poto yeba ke ba bourse d'études et soponi ebele na bamboka lokola Chypre na $1950 ya pamba dans 10 jours coup sûr. Inscription ezali kosalema ya ofele kotanga na États-Unis d'Amérique na $2500 payable en deux tranches dans 30 jours ozwi visa na yo. Ba bourse d'études totale pour na Égypte ezali. Premièrement, je dis un grand merci à GCDS. Merci mingi na GCDS na ndenge bafunga visa na mai donc napesi bango dossier na humilité pe na joie donc ndenge bango batupe baya ko aweza un une flamme pesi agence DGS merci na kwa saleli ngai na mambo mokie na ngoma mokie apesi na visa ona koki naibisaki bino awa eza ba GT na GCDS de Souka Masolo na Chypre. Le voyage GCDS pour l'obtention de visa pour les Chypre, on vous appelle toutes les années les imaginaires, tous les gens puissent venir à l'agence GCDS pour l'obtention de visa de Chypre. C'est réparti. Bino ba oyo bolela tourisme na bamboka lokola Dubaï, Afrique du Sud, ba pays ya espace Schengen, et ba destination ebele awa ezali kopeta matata avec accueil pe orientation sur place na ba pays oyo kokomela. Global Carpe Diem service asali méga promo pour la ba étude
tourisme, conférence pe baso médicaux na mboka ya Canada na 950 $ ya pamba oza mobimba. Wakanisi ya sili te GCDS atie na disposition na bino ba visa de travail pour na mboka ya Canada na 4000 $ ya pamba oza mobimba. Durée ya visa ezali kosala kaka 60 jours. Soit adresse Okokuta biso sur avenue Wakatingi numéro 166, référence croisement Yaba avenue Wakatingi na Huilerie en face ya Golu Fungula na commune ya Kinshasa oza mobimba. Boite na GCDS donc continuer magazine na biso na communiqué nécrologique oyo. Famille Wangi bazali na pasi pe mawa ya koyebisa na baninga pe bayebani na bango liwa ya maman Koko Yaya Tontine pendeko na bango na kombo ya Bernadette Wangi oyo akufaki awa na ville province ya Kinshasa mokolo ya jeudi 6 janvier 2022 na hôpital général ex Mama Yemo suite ya maladie moko ya tango ya mokuse. Pona yango programme ya ba obsèque ezali ko se présenter boye. Samedi 15 janvier 2022, nzoto ya Moïse ekobima na ngonga ya 10 heures na morgue ya hôpital ya cinquantenaire. Après quelques cérémonies oyo ekosalema sur place, bokundami pe ko intervenir kaka mokolo ya samedi 15 janvier 2022 na ngonga ya 13 heures na cimetière ya nécropole entre terre et ciel. En attendant, matanga ezali kosalema sur avenue Kasangalia numéro 26, quartier Gombele na commune Lemba, référence école les petits génies. Tika ete communiqué oyo ekomela batu nyonso oyo bayebaki maman Bernadette Wangi. Pe communiqué ezali signé po na famille Platini Wangi. Rétrospective ya année 2021 boyeba que na mois de janvier ba élément oyo ekangaki ezali bongo police nationale congolaise ekangaki 8 coopérants pe miyibi na UPN kuna na commune ya Ngaliema pe lisusu ba criminel babomaki un père de famille na camping na commune ya Selembao bolanda. Commissariat urbain, y a la police nationale congolaise, tozali awa, na commune ya Mongafula, oyo ekumba makakitoko avec impact na idéologie, et pas ya capitaine Léon, na ba élément na ye, et sengeli boye bayango malamuke, mokolo ya lobi, ba tchaki maboko na 8 jeunes garçons, oyo bozali komona, selon l'information oyo tozaki sur place et pas ya population ya côté oyo ba lobi que bana mibali oyo bozali komona bazali ba malfaiteur na ndenge ya kosakana te pe basemaka terreur na trouble na ba quartier ya côté oyo babakisaki lisusu pona koloba que déjà ko banda ngonga ya 20h mata bana mibali oyo bozali komona bakomaka dangereux na ndenge ya defwa te ezala kutu pe na moi kobotola ba moto, ba sac, ba chaînette na biloko ya ndenge na ndenge. Tangu butu ekomaka bangonde bakomaka ba lion, c'est-à-dire ba vrai coupeur de route soki okomi na ba quartier Matadi Mayode. Kuna nde basalaka opération na ndenge ya defwa te kobanda na en vrac kino kokita na se, c'est-à-dire ba grand car, lokola, ba remorque atape ba oyo utaka lufu soki kaka ezali koyana ba marchandise bango ba mataka likolo ba kokata bâche pe ba kosala opération ya GTGT, c'est-à-dire kobwaka ba sac ya ba ciment ya ba farine na biloko ya ndenge na ndenge ezala pe ba téléviseur na ba matériel ya ndenge na ndenge oyo utaka lufu ba opéraka na ba arme blanche oyo ezalaka ba machette ba nzete na biloko ya ndenge na ndenge soki pe bakutani na yo en pleine opération bakoki koleka yo na faux pas.
esalinga plaisir makasi mpona capitaine Léon Moussa malamu akeli liboso baincivique oyo tolingi suki komona bango na mbetieke te parce que bango nde baobebisa secteur ya mbetieke oyo toza na bana na biso bango misala na bango bayibaka biso banyorolaka biso donc bakende ka mosika bakende tona mposa bamona bango ate na mbetieke. Papa journaliste bana mibali ozomona oyo bato bazonyokola population na ngai awa et surtout population oyo eza na quartier Matadi Mayo 2 kobanda en vrac tina se kuna mosala na bango mutuka ezokoleka remorke kokata babashe koyiba kozwa basaka sima kozwaka bafarine komata na bakamion lufu kozwa batelevizeur kozwa na biloko mosusu kobotola population ezoleka na troso wana kosala te de 22h ti okoma minuit obe de 20h 21h oleka te mais bazokomona baninga ndenge bazokende mais mpo na bango bamoni neti eza lokuta mais bakomona réalité nango sikoyo. La police nationale congolaise mosala kitoko surtout na côté oyo esengeli renforcement ya sécurité eye babongo kosalema po population ba vivre na population ya quartier Kingu na commune ya Selembao précisément na camping esengeli boyeba que bazali na ba inquiétude ya kosakana te esali mikolo ebele pamba te insécurité ezali kobattre record na ndenge ya deux fois te esali deja mikolo ebele bipai wapi bazali kolela pe kosenga epai ya bakonzi kasi ezali lokola kolela yango ezali kokoma te na matoi na bango lokola mokolo ya lelo kobanda ngonga ya 23h ya lobi kino kokoma na 3h bakriminel bayaki koopere kote oyo tangu bazalaki kozonga selon bainformation oyo tozwaki epai ya population bakutani na papa moko na porte ya lopango na ye pe directement batire ye balle na poitrine tangu bana babimi mpo bamema ye na dispensaire ya pembeni nde papa akati pema na nzela chose oyo bazali kodeplore makasi babakisaki lisusu mpo na koloba ke kote oyo basusiate ezalaka na yango mingi te pe bazali kosenga renforcement to pe ajout ya basusiate surtout na bisika oyo ezali kuna na se pamba te soki opération ezali kosalema ekoki ata kozwa butu mobimba la police azali na probabilité to pe possibilité ya kokoma kuna te na ntongo na yango tomonaki présence ya numéro 1 ya commune ya Selembao oyo pe ayaki mpo na kosala constat pe asengaki kaka na famille bazala makasi mpo akokomisa sango epai ya bakonzi mpo baluka korenforcer sécurité kote oyo camping Selembao mpona papa asali eloko te ye alalaki epai na ye sikoyo ayaka chaque ntongo nyonso mpo ya kotalaka biso na se sika tolala toyeka na porte ya lopango lisansi elele agangi papa na kofi tobima makila na tolo nyonso nde tokumbi ye tokende ye na dispensaire ake kokufa na nzela mpinga insécurité eleki makasi mpenza batisela biso ta basusi ati na se kuna susi ati ezalaka te ti bozomata likolo koto boya kobenga basoda evenemese esalami soki ezalaki na susi ati kuna na se biso mbebanga ye bakanga bango kuna na se eza te insécurité mpena totalement tosenganga batia susi ati na se mpe sécurité ezala na camping insécurité atuka ezali awi esengeli eloko moko esalema na lombango mpo na kosécurize population ya kote oyo soki basusiate ebakisami ekozala ide moko ya malamu mpo butu kote oyo na camping ekoma lokola lifelo bazali kolala matoi toujours libanda soki ntongo etani Dieu merci soki mpe nanu ntongo etani te nzambe ye moko kaka yebi bomona loin ekoki jamais korate bulu yoke plus en mode 4G mokolo ya lelo ezali motuna nini bolanda pe bozwa leson eloko eza nango te bulu yekende kindoki kati na nkolo examiner eza examen ya bana mike to eza examen ya mikolo banda obeta baloba bongo examiner ezali examen ya bana mike be ya mikolo donc naloba
ezali nakolobaka examen nakolobaka eza examen mpona bana mike bamikolo nyonso nakombola yango examen mais soki olobi yango examen examine na suki wana Oui, pour ngai na moni eza examen ya examiner examiner eza examen ya ba mineur to eza examen mikolo ya mikolo ya mikolo ya mikolo examiner examiner eza examen ya ba mineur to examen mikolo eza ya mikolo eza ya ba mikolo olobi eza ya ba mikolo oza sûr na sûr examiner eza examen ya ba mineur to eza examen ya mikolo eza ya ba mineur eza ya ba mineur eza ya ba mineur papa examiner eza examen ya ba mineur to eza examen ya mikolo eza bongo te ko examiner mutu eza lokola baza kotuna mutu ba question baza kotuna ye oyo ye esengeli a répondre yango wana ko examiner mutu eza question ba mineur te examiner eza examen ya mikolo te eza pe ba mike te eza soki moto aki kosala examen na hôpital nde babenga ko examiner oza sûr examiner eza examen ya ba mineur to eza examen mikolo la sala fait examiner eza examen mikolo bien ba mineur nde père atuni ya hôpital ya hôpital ya hôpital Kini l'artiste Bouluyeke plus original ne tombera jamais original Chikotoka no bundite Bouluyeke makambo ça palpite trop Bouluyeke makambo ça c'est l'original parole du maître quand on connaît Bouluyeke boma et quand on ne connaît pas on apprend Zalale parole du jeune maître tala ndenge Bouluyeke koteli bino na bandako boseki makasi bokangami bapandi kasi tolobaka mingi zalaka na stylo na kaye pona konote bonne réponse ya mokolo ya lelo bosimba pe bokangaka examiner ezali bongo 1 ko observer avec attention pe avec réflexion ya mibale ezali bongo ko juger mutu na point de vue ba connaissance na ye yango nde examiner awande ngai Irene Mwanzala komi na suka ya présentation ya magazine Kin Lactus ya mokolo ya lelo na sima ya caméra tozalaki bongo na Jordan Ndeko mwana ya maternelle aeshuaka te édition esimamaki na Elisabeth Kumbi ngana bino tomona mikolo ezali koya kaka na compte ya présentation ya magazine Kin Lactus kasi na pesi bambote nanga na apôtre Gigi Pondele depuis Hollande elongo na molongani na ye mama Anna Pondele ya bino yango.